de la Bible. Tu es digne d'être loué, adoré, célébré. Tu mérites l'adoration de mon cœur, le Dieu de la Bible. Tu mérites d'être célébré, le puissant rocher. Tu le mérites, tendre Père. Merci. Merci pour cette occasion que tu as permis. Merci pour des choses inattendues. Zambo asalaka bato bolamu. Yesu alokadisaka mabote eza yo. Osimbi mitema ya peuple na yo eza yo. Yesu aza na capacité kosimba mitema pe ko ramener peuple na ye à la raison. Ce n'est que toi, l'Esprit de Dieu. Sois au milieu de nous, Saint-Esprit. Sois parmi nous, le Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ta puissance, ton onction au milieu de nous. Que ta gloire, la faveur, la manifestation du Saint-Esprit nous accompagne au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'en sais prier. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Yesu asalaka bato bolamu apambola bino. Bino yo bozwi temps ya kolanda biso. Ça dépend de temps oyo kuti émission oyo. Bonjour, bonsoir. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Nalingi na partager na bino na tongo ya lelo sur la détermination. Na kozala mulai ebele te, mais nalingi nazwa temps ya kopesa lisusu espoir na vie ya moto moko oyo aperdaki espoir. Nalingi nazongisa confiance ya Nzambe na vie ya mwana Nzambe oyo azolekisa ba moment sombre. Je parle sur la détermination. L'Éternel nous avait recommandé pour cette année 2022 et cette année il y a détermination. La détermination est activer vie à peuple ya Nzambe pour ba vivre accomplissement ya Nzambe na mobimba nango. J'aime la Bible dans Acte 3. On nous parle de paralytique. Bazolo belabiso paralytique oyo abandaki kofanda liboso ya temple de la Belle. Maye la bomoto na ye esilaki lié ya mokakatani oyo azalaki. Tango abandaki koya kotika ye liboso ya temple la famille na ye bayibi ke azana na espoir te asenga ta na nzela bato po bapesa ye. Bible yebisinga ke ezalaki na bato babandaki kokota bazokabela ye bamesana kopesa ye. Mais il y avait un jour, Kolo aleki nanzela ya mosali na ye apôtre Pierre et Jean. Selon l'histoire de la Bible, Bible lobi nanga tango Pierre na Jean bazomata na temps ya temple pour la kokende kote ya sango malamu. Bakutani na paralytique oyo. Tango bamoni amoni basali ya Nzambe a fixé ba regard. Au symbole maboko azo symbole na intention ba pesa ye quelque chose na lisungi lolenga mesana kosenga. Mais loko sepelisaka mayela bo moto nanga azalaki limité alobi na mesana nanga kosenga nazangi nanga appui ya bato naza mokakatani naza na susu na vite naza na eloko ya malonga la kosala na miso ya bato te. Mais loko sepelisa mayele nanga Pierre a pris la parole. À l'obina paralytique, fixe-nous les regards. J'aime ça. Tant que fixe-nous les regards, à comprendre le komoko. Na mesala kopé sa paralytique oyo. Mais nazala posanati kaye na même position te a umeli na souffrance. Fixe-nous les regards. Pierre à répondre, je n'ai ni or ni argent à te donner. Waouh! Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ma combien yebisinga tangu paralytique a retrouvé ma colo. Aizonga ki na famille na yete. Akenda ki kokota na kati ya temple.
eza na bato balekaki ye bakutaki ye osenga mbongo, eza mpe na bato bakabelaki ye mbongo ndenge bamesala kopesa. Mais eloko ekamwisa ngai da bato bakabelaki ye na 7 heures bamoni ye na 12 heures azotambola, bakomprendre ke moto oyo nalekaki awa nini esali ke a retrouvé makolo. La Bible me dit abandi ko témoigner azosote na kata temple, j'ai rencontré des hommes de Dieu. Basambeli ponanga, regarde ce que l'Éternel a fait de moi. Quand je parle de la détermination, na kati ya monde, et ça la bato ebele bakoma désespéré par rapport à des réalités. Et ça la bato musu ba perdre espoir ya vie par rapport ya ba moment sombre ba vie na bango. Nini nzamba loba na yo? Tu as reçu la prophétie. L'Éternel t'a parlé dans le domaine de mariage. Yahweh nzamba loba na yo na domaine de fécondité. Yahweh nzamba loba na yo kozala célèbre. Nzamba yebisa yo malobe belé ozala femme d'affaires. Tu as reçu beaucoup de promesses mais peu de résultats. Nalingi na yebisa moto azana yesu na espoir te que c'est possible que l'Éternel puisse changer ton histoire. Que c'est possible Yahweh nzamba bongo la identité à vie na yo tant natali vie à paralytique ngape komelanga. Il y avait un jour na kena hôpital na ko consulter docteur pour la domaine à kobota langa. Docteur a répondre nga ebisinga matrice na yo eza ya dimension bana 6 ans. Na âge na yo okoki okanga zemi te faut ba pomper matrice. Dépasser mayela bon moto nanga. Na perdre espoir, na komo tambola na oyebisa nzambe na adopté. Nzambe yebisenga na za mama bana. Siko na mituni motuna. Est-ce que makamu munganga zoloba na obota? Makamu docteur ayebisinga yenda yebi musala malamu, ayebi ba réalité. Mayela bo moto esilinga na posa na kati ya temple na osambela nzambe. La Bible nzambe na tangi Bible na moni Anne stérile. Bible zo préciser, c'est l'Éternel qui a rendu Anne stérile. Mais le même Dieu là a sali que Anne abota Samuel. Et puis singa makasi ya ko espérer lisu na nzambe. Na 8 ans nga ya kobondela na kati intimité na nzambe. Kola yebisinga, Déborah t'inquiète. Tu affronteras des enfants dans ton ventre, car j'ai mis des enfants. Tant on a vu prophétie wana na banzo bondela, na kotisi détermination ya bonzambe na kati nanga. Na lobite, soki na eshua ki lobi lelo na kolonga. Détermination nanga za nzambe oya pesa kabana, aopesa nga mwana. Et lelo abengi nga mama ya mwana, mama ya bana. Pour nzamba le kaki na nzela langa. Peut-être yo zo le kisaba moment ya stérilité aussi li makasi okutani na minganga ozu solution te. Mais c'est possible o pesa nzambe chance. Ale kala nzela na yo apeso bana. Ezala mutu mususu li bale kufiye akomi divorcé. Aza son espoir te. Espoir nezala ki focaliser na libalo abalaki. Azo ebati est-ce que deuxième gloire existaka? Est-ce que c'est possible de la divorcer, de retrouver les sous des balles? Est-ce que ma fille mère babala la passe? Est-ce que la boti boina kobala les sous lobby? C'est possible avec le Seigneur. C'est possible que l'Éternel puisse changer l'histoire de ta vie. Aie confiance en Dieu, alléluia. Zala la confiance en Nzambe. Nzambo abongo la kaba identité ba vie bato. Asa la capacité au salo bolamu. Na mona bato, na kata loto monanga. Liba les ate. Abale a divorcé, a se retrouver na kata permanence. Nzamba leki na nzela na ye. Asa lengola kotise na deuxième gloire pa beti di solo asika. Na mona bato balala kabo ya zani nelote. Nzamba zangisi mutu moko kimia. Aleka kana nzela na ye. Paul lelo comme ma femme d'affaires. Na mona bato kolela la présence en Nzambe bazanga makasi. Yesu aleki na nzela na bango asali bango bolamu. Na lingi na yebisa yo mutozo landanga. Garde confiance en Dieu. Sois déterminé dans ta vie. Zala déterminé que Nzamba Israël a la capacité au salo bolamu. Yango nazo profiter na occasion ya koyebisa mwana Nzambe oyo. Azola nanga na moment oyo. Keza l'activité moko ya munene oyo nkolo apesi biso nzela. Tout ça la po ba amba za la sauver. Eza ni intérêt po nanga.
mais a intérêt à la nation bazala sauver pour ce 31 mars. Dans des jours, tous au côté la mois de mars, tous en activité. Oh Seigneur Jésus-Christ a passé une occasion. Il y a côté à Sangomalamu et ça la journée moko le 31 mars. Moi Nzambe pour sanato lukanzambe. Thème nangoza sur la détermination. Que c'est possible que l'Éternel change l'identité de ta vie. Yango na zoebisa mwana Nzambe moko azolandanga. Na invité yo. Yaka to luka Nzambe. Yaka ko bénéficier grâce ya basakoli ya Nzambe oyo bakote ya na kati activité oyo. Et cette journée moko metoza 3 oratrices. Nzambe ya Israël apesi vision na nzela mosali ne la prophétesse Deborah Mayas ozomo na liboso na yo. Kola lobaki na biso akozala au rendez-vous. Nazala stérile, l'Éternel m'a donné des enfants. Na vivant la kati ya célibat, l'Éternel m'a visité. Aujourd'hui, je suis mariée. Et c'est la batumsu baleki sa ba moment sombre. Basali opération ya miom a obotate mais yesu apesi bana. Mutumsu bakata matrice, yesu aleki na nzela na ye pour changer identité na ye. Na so bengi son événement oh ka te po ya otondisa bakiti, mais na bengi son événement oh po kutala na Nzambe na nzela na yo. Soko kutali na Nzambe okotikala na même position te po baye nyonso batalela Nzambe bayokisa masonité. Ngana libota na ngana za grande sœur na nga moko aza na Europe, Christelle Kambo. Sœur na nga wana tango abali azobota te na kati ya libala mobala bengani ye na kati ya libala. A se retrouver libanda sans appui, balobi stérile wana za la droite, mobala tikiye. A se retrouver na kati ya permanence koluka Yesu, na kobondela, na koluka Nzambe, Nzamba changer identité na ye, lelo akoma maman na Obed. Pourquoi pas Nzamba salelo miracle? Pourquoi pas Nzamba changer identité ya vie na yo? Yaka molinga mito sambela Nzambe. Le temps des miracles n'est pas encore passé. L'Éternel agit jusqu'aujourd'hui. Bayo bazo di matike Nzamba salaka. Peut-être okutana na baventurier. Peut-être okutana na basala Nzambo ba sira yo lobby. Mais batali c'est que Jésus-Christ était au apesa sa solution. C'est le moto a kopesa sa solution na vie no ezaka Yesu Masia. Yango lazo invité yo na date le 31 mars. Yaka to kutana na mbinza ozone. Nzamba pesa biso mabele ya ozone même bakoko ya mabele oyo bayebi ke Nzambe alliance andimisa les rochers mabele oyo na ozone toko luka Nzambe pompage koningana bana Nzambe tango bakopusa la bakopole ke non cette de fête oyo Nzamba kiti pour apesa solution na ba vie ya bato bazoleka la ba moment sombre. Peut-être na kati libala wana ozo vivre na se assembla. Peut-être on se retrouver na kati maladie ya sida. O sali pe lisumu ya gravité. Mo comprendre que non maladie moko ekomelinga. Nazo vivre ba conséquences on nazo mériter te. Peut-être outi na libota o ba pesa bango descendance na bango to source na bango ba bela ka diabète. Ba musu crise cardiaque eza ya famille. Batu musu maladie ya misu eza ya famille. Batu musu maladie ya minu eza ya famille. Na yebi tenzela nini o nkola zolekisa yo o esilisio mayele. Mais lingi na loba na libota Nzambe. Continue à espérer. Yaka to sambela Nzambe. Yaka to luka Nzambe na profondeur. Nzambo asala kabato bolamu. A osala yo bolamu. Peut-être ozoloba ah c'est avant toi à témoigner Nzambe. Est-ce que Nzambe passe à ça l'entourage naye? Na ebiso no kenga moko la za témoignage à Nzambe. Soko lingo kutala nanga yaka. Nazala loko ya kopesa te na bomoto nanga. Mais Jésus-Christ de Nazareth oh biso to sale laka. Yenda pesa ka ba résultat favorable. Yenda za consolateur ya mitema o ezala abati. Contactez-nous sur 089 78 42 815. 089 78 42 815. Yakato sambela na yo Nzambe le 31 mars oyo. To luka Yesu asala kabato bolamu. To luka Yesu apesa kaba résultat. Akozanga te ko sala yo bolamu. Que le Dieu de la Bible te bénisse. Na lingo fongola maboko esike zwami yo. Na lingi na sambela na yo elongo. Zambo asala kabato bolamu ale kape na nzela na yo.
mwana mwasi moko azotala filmage oyo azoleka émission oyo azotala azolela azotuna nzambe motuna est-ce que solution ya problème na ngai kozwamaka un jour naye koyebisa yo c'est possible yesu aleka na nzela na yo mpo afongolela yo lola kaka ndenge ofongoli maboko na yo kola kota likambo no asala obolamu prière na ngai eza moko et arrivela nga la vie na otambola na tuni nzambe motuna pourquoi ozotika nga en vie pourquoi ozopermettre humiliation eumela pourquoi ozopermettre kosekame eumela me na kati ya motema na nga na banda ekoloba naza na promesse ya nzambe na vie na nga oyo esengeli nabakisama eza détermination que c'est possible ata nalekisi bamoment sombre lobi na kolonga nzambe abunde lobi tumba atobotami na libota ya bachef coutumier atobotami na libota oyo basakrifia na makila baria père bateka génération na yo eza problème te yesu masi aza na capacité ya kobimiso na libota lolenge wana ezanga kombo po asala na yo elembo c'est possible au relever défi ya lobby c'est possible au telemisa mutu likolo c'est possible makambo échanger na vie na yo zambo akotaka makambo bato akota likambo na yo yesu alokalizaka ba vie ya pepe na ya lokalize yo zambo asalaka batongolu à défendre cause na yo bikabola mwa nzambe témoigner faveur grâce à nzambe pe nguya ya lisekwa ezala partage na vie na yo dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth j'en suis prié amen. Que le ciel te bénisse. Nzambo asalaka bato bolamu asalelanga bino bolamu. Nzambo asalaka bato faveur asala biso faveur. To se retrouver na prochaine émission Nzamba Israël apambola biso. Merci. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.